Ingeta, la famille, Ingeta, Bokota. Bokoto, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, la famille. Kola mukana ya somo, kola mukana ba dossier, kola mukana ba situation, et loba tabiso moko. Kola mukana makambo. Concernant nani JB Piana. Qu'est-ce qui se passe, eza dossier nini? Na JB Piana bande konanga. Kande boyebi Kongo na biso ezanga kanango matière te, Kongo na biso ezanga kanango likambo te, Kongo na biso ezalaka kaka Kongo moko ya ba dossier, Kongo moko ya ba situation, Kongo moko ya ba circonstance na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba nyonso ya sika. Kande tolobaka na bino toujours et encore boye imalamu na chaîne na biso ya Inès NM officielle. En tout cas bande konanga soki eza mbala liboso esali ke oye kokutana na chaîne na biso ya Inès NM officielle na osenga na yo s'abonner massivement. Tango zo s'abonaka bongo kobosa na pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officielle Arobandotia kaba vidéo ya sika okozala directement informé. Tobete la rabino toujours et encore c'était que non vous informer c'est notre devoir. Oui bien sûr et dans la devoir na biso oyo tokoki koboya te tokoki pe kowanga na te za penza devoir na biso ya biso to ya kato informa kabino ya biso to ya kato beti la kabino masolo ya makambo ndenge ezotambola makambo ndenge ezokendeka ndenge boyebi Kongo na biso eza communauté moko bande konanga ezanga kanango ba makambo te Kongo na biso ezalaka bolali bolamuki boye oya salaki oya zongaki oya kendaki oya salaki boye donc Kongo na biso eza nango kaka bongo na système moko ya bongo lelo toye na dossier ya papa chéri toye na dossier ya JB Piana Kande to beta lisolo déjà JB Piana na bande de la batu balingaka déjà JB Piana et de la batu ba sepelaka pe na JB Piana JB Piana aza moko ya ba icône ya mboka na biso ayemba kapenza kitoko abanda pe koyemba lelo te koyemba na ye eza ya kala eza na batu mosusu bazalaka kaka bolamuki na tongo boye abandi koyemba eza pe na batu mosusu bayemba koyemba na bango eza koyemba moko ya kala neti koyemba ba JB Piana eza koyemba penza ya kala babanda kala na ba musique na bango ti lelo ndenge toye komona bango tomonaka bango bongo donc déjà toyebaka awa matière ezali awa makambo ezali awa ya somo ya sukaina pe ezali na ndenge moko ya kitoko voilà toye lelo na dossier ya JB Piana bande konanga kande boyebi JB Piana chaque jour tolobaka toujours aza moko ya ba musicien oyo ya mipesaka respect ya makasi JB Piana lingaka na ye ba polémique te Alinga na yeba makambo ba polémique te oya lobaki oya salaki alinga toujours ko sala makambo na ye année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobali salaka te pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke la muki feti ezongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibro trompe kiss règle abondante ménopause ata komi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na mbangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie hémorroïde interne dopé externe yoka na 2 jours ya
pamba omoni changement ya solo solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension pe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement au kokota salle de sport teo kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela ndenge na ye et puis makambo moko eza nango unique alingaka te ke non parce que mutuki ngande asalaki boyenga pe fona sala ye asalaka bongo te ye depuis kala to bando mona tana ba musicien mosusu mona mo ba agitation mosusu ka ndenge ezalaka abimisa album oyo soki abimisi ye pe abimisa mais Jibe Mpiana abando zwa toujours et encore tant na ye ya kobimisa ba album abimisa na ndenge na ye na ngonga na ye ye moko tango ko se sentir que non awaza prêt pour na kobimisa album nde abimisi carrière na ye depuis abanda carrière na ye ya musique azalaka toujours bongo Jibe Mpiana aza bongo asalaka makambo selon ye asalaka makambo te ke non parce que mutuki nganda asalaki boyenga pe fona sala te ye asalaka makambo selon ye soki amoni ke non awa ifona sala nde asali awa ifona répondre nde aye ko répondre eza bongo toyeki kolala tolamuki tomoni mwa video ya Jibe Mpiana ezo circuler makasi kande boyebi awa tobetaka masolo mingi ya Jibe Mpiana namonaki déjà quelques personnes bayaki kokomelanga balobi mama Ines NM ozobeta lisolo ya papa chéri te ovandi kaka video na ye wana ezo tambola mokili mobimba yo vandi kaka olali na yo pongi to ezani nalalaki nanga pongi te mosusu tande komplikaka biso ya kosala ba matière okoki kozala oza na yo na posa kosala mais tant mosusu ezalaka somme ebomaka biso toza bamama ya bana toza mpe na bamakambo mosusu oyo tozalaka nango na bandako alors ce qui fait que mosusu bamakambo ya kosala baémission mosusu ezalaka te eza mwa bongo voilà alors tomeka kobeta na lisolo ya mwa video wana ezo tambola ya Jibe Mpiana bandeko na nga nazotiela bino bokoyoka ba explication bino moko ya Jibe Mpiana makambo azoloba parce que soki nga na ye koloba awa ekozala kena yo kotelaka papa chéri na kotelaka na nga mutu te mais nasalaka analyse selon analyse mais ka bino boyebi ba congolais azalaka toujours na ba façon na ye ya ko réfléchir bakoya koyebisa nga kena yo oza mutu ya Jibe kaka yo lingaka ka Jibe na lingaka ba musicien na biso nyonso tellement bayimbaka bien soki mutu osala makambo malonga nakoya awa na lobiki o penza azosala makambo malonga soki pe mutu osala makambo malonga te nakoya lisusu na lobiki o penza ozolekisela batu ta eza bongo sans plus tarder la famille natiela bino nanu yango audio ya Jibe Mpiana zoloba bolanda nanu Jibe Mpiana ndenge azoloba nga ya bino mama Ines NM officiel na ozonga nanga sima pona komeka koya kosala analyse na biso ka ndenge tosala na biso ba analyse ka ndenge tozokota na mozindo ya ba analyse ka ndenge tokontinue na biso ba analyse la famille ekozala bongo pona bandeko mosusu o bakota sika na chaîne na biso ya Ines NM officiel en tout cas bo s'abonner massivement bo s'abonner au-delà ya ko s'abonner bo cliquer sur ngonga ya notification ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Ines NM officiel abanotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement et encore informé quand tobetaka lisolo toujours et encore vous informer ezalaka devoir na biso eza bongo devoir na biso mais bino pe bosungaka biso na kosalela biso ba partage ba commentaire et kosala toujours et encore malamu tolandana no dossier ya Jibe Mpiana na ozonga nanga sima jamais natinaka musicien nanga tenir ba propos à mabe na télévision jamais ngai na salaka traite et pas mutu jamais donc au monake je suis correct et très honnête dans makambo wana eza normal te polémique et c'est si les faut le mutu bo aluki polémique pourquoi bozo le bango te mutu bo aluki polémique oui bango baluki polémique yo somoni biso to provoquer bango to lobi mabe pona bango bon pourquoi bo le ba vérité te mais bo le ba vérité donc bon t'as la publicité là même comment les musiciens parlent à la télé il faut le dire donc selon leurs propos mais oui bazo luka polémique nous on veut pas de polémique tokozong ça peut réponse T bo finga biso bo provoquer tokoloba rien tokozong sa réponse T si vous êtes les meilleurs soyez les meilleurs ceux qui bozaba ba riches soyez les riches nous on est là comme on est avec notre public ça s'arrête là on veut provoquer personne biso
Mais pourquoi vous ne pas vérité? Mais tu as le blanc, c'est quoi? Ah, boloba. Mais tu as le blanc, c'est quoi? Il faut le ballon émission Ganazate, sinon ça sera que moi je suis en train de t'influencer. D'accord. Une émission, tu es seul au critiquer Yomoko en tant que journaliste observateur aux hommes de la musique des autres qui n'est. Mabé, bolobi, la vérité. Non, ok. C'est clair. Au bon, c'est que Tech P déjà. Pourquoi boloba qui a monté avant, joue à bêta qui boloba et que Yaza leader. Fais boloba que non, joue à bêta qui on a bêta bolobi non, yende leader. On a besoin qu'il leader ou on a fait boloba déjà avant. Pourquoi bolobi qu'à jour pourquoi? Quelque part, qui est l'unité de mesure? Pose-toi la question et donne la Pose-leur la question. Ah oui. Ben, voilà. Maintenant, c'est à vous. C'est à vous maintenant de réfléchir sur ça. Puisque bêta qui n'a pas bêti. Pourquoi seulement le jour où moi j'ai fait mon concert, Salama? Pourquoi? C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Non. Je peux revenir à ma question. Binon de foboloba parce que tant ngana roloba biso to roloba chacun o ngana ya roloba na olingana loba o ya par na nga o bango pe ba ngako ya roloba ba loba o ya par na bango ba ngate ba ndima o ngana lobi mais ngana roloba vérité mais bango ba ya roloba ni ba ngaba défendre police to ba mi défendre mais moi je parle de l'événement, je parle pas d'autres personnes parce que chacun zo betana ko na nga pe na betana ko na dans la public, même jour, même ceux qui bébé Tchanda pas le même jour. Nous on a que bébé Tchanda pas dans la public. Pour vous dire que chacun a son public. Et qui s'est accroché, qui voulait s'accrocher, bah concert est Betty. Bon analyser, bah concert est Betty na fikino là. Pourquoi un jour au Jiba Betty, il faut le ramener Salama. Maintenant c'est à vous de dire. Bolinga la loba, Francis, bozo décevoir biso. Donc on a bien peu boza ben juste. To loba on lelo. Parce que vous avez la vérité. Faut pas la vérité. Moi, à votre place, exactement, vous faut tout na tout na biso. Binonde, vous allez voir journaliste, vous analyser les cambolobi la vérité. Non, il y a ça. C'est clair. C'est clair. Il faut pas la vérité. Ngai semaine où les katawana bango fallait pas bêta. Ba bêta bangona quartier latin na ba orchestre musical wana. Mais moi, je vous dis que Vodacom aussi m'avait contacté. Oui, ça, pourquoi j'ai pas fait ce concert-là? Pourquoi? Pour éviter tout ça. Non, quand même, tout ça batou. Même Nanaye, tu as un problème. Bah, que c'est une balette au solo là, tu as un problème. Mais public nabiso, et go créer incident. Nabo motonanga, en tant qu'humain, nabo motonanga. Je me suis dit, non, je peux pas faire ce concert pour la sécurité. Pour la sécurité, pour ne pas perturber l'ordre public et les cabines. Pourquoi il n'a pas fait la même chose? Il pouvait bien le faire. Tu crois que moi, j'avais pas besoin? Il y a Rosombo à Vodacom? Non, vous en avez besoin d'un. J'ai aussi besoin de remplir mes poches. Mais quand même, tous à la batte. Bolo la vérité. Mon éloko, ils ont ça la passe. Ils ont ça la bienté. Ils ont ça la bienté. Peuple à Zomo na makambo oyo. Ils ont ça la bienté. J'ai des questions dans les. Jamais n'a tenu à tenir ma propos à ma belle télévision. Jamais n'a na salara traite pas moutou. Jamais. Donc, au monake, je suis correct et très honnête dans ma cambouana. Et ça normal, polémique et c'est si les fois le moutou bo aluki polémique. Pourquoi vous le bangote? Moutou bo aluki polémique. Oui, bango baluki polémique. Yo somoni biso te provoquer bango to le bi mabe pour na bango. Bon, pourquoi vous le ba vérité? Mais pour le ba vérité. Donc, t'as la publicité là même comment les musiciens parlent à la télé. Faut le dire. Donc, selon leurs propos. Donc, selon leurs propos. Mais oui, baso luka polémique. Nous on veut pas de polémique. Torozon s'appelle réponse T. Bo finga biso, bo provoquer, toroloba rien, torozon sa réponse T. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Ceux qui bozaba, ba riches, soyez les riches. Nous, on est là comme on est. Avec notre public, ça s'arrête là. On veut provoquer personne. Mais pourquoi vous ne pas la vérité? Mais tu as le blanc, c'est quoi? Ah, boloba. Mais tu as le blanc, c'est quoi? Il faut le ballon émission Ganazate, sinon ça sera que moi je suis en train de t'influencer. D'accord. Une émission, tu es seul au critiquer Yomoko en tant que journaliste observateur aux hommes de la musique des autres qui n'est. Mabé, bolobi, la vérité. Non. Ok. C'est clair. Au bon, c'est que Tech P déjà. Pourquoi boloba qui a monté avant, joue à bêta qui boloba et que Yaza leader. Fais boloba que non, joue à bêta qui on a ma bêta bolobi non, yende leader. On a besoin qu'il leader ou on a fait boloba on déjà avant. Pourquoi bolobi qu'à jour, pourquoi? Quelque part, qui est l'unité de mesure? Pose-toi la question et donne la réponse. Pose-leur la question. Ah oui. Ben, voilà. Maintenant, c'est à vous. C'est à vous maintenant de réfléchir sur ça. Puisque bêta qui n'a pas Betty. Pourquoi seulement le jour où moi j'ai fait mon concert, Salama? Pourquoi? C'est comme ça.
C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Je peux revenir à ma question. Parce que tant que chacun a part o bango pe balinga ko ya oloba baloba ya part na bango balinga te bandima o ngana lobi mais ngana oloba vérité mais bango ba ya oloba nini balinga va défendre police to ba mi défendre mais moi je parle de l'événement, je parle pas d'autres personnes parce que chacun zo betana ko na ngapena betana ko na mutu namta la public même jour entre betek même ceux qui bébé chanda pas ya ko beta le même jour ngomona ke bébé chanda pas ngaza na public na ye pour vous dire que chacun a son public et qui s'est accroché qui voulait s'accrocher. Bah concert Betty. Bon analyser. Bah concert Betty na fikino là. Pourquoi un jour au Jiba Betty il faut le ramener salama. Maintenant c'est à vous de dire. Bolinga la loba Francis bozo décevoir biso. Donc na bino pe boza ben injuste. To loba on lelo. Parce que bozo loba vérité. Faut pas loba vérité. Moi à votre place ezakute faut tuna nga to botuna biso bino nde bozala ko ba journaliste bo analyser les kambo bolobi ba vérité bo non il y a ça c'est clair il faut pas ba vérité ngai semaine où les katawana bango fallait ba beta bango na quartier latin na ba orchestre musicale qui wana. Mais moi je vous dis que Vodacom aussi m'avait contacté. Oui, ça, pourquoi j'ai pas fait ce concert là? Pourquoi? Pour éviter tout ça. Non quand même tout ça batou. Même nanaye, tu as un problème. Bah, ok, c'est une balette au solo là, tu as un problème. Mais public n'a biso, et qu'on crée incident. Nabo motonanga, en tant qu'humain, nabo motonanga. Je me suis dit, non, je peux pas faire ces concerts pour la sécurité. Pour ne pas perturber l'ordre public et les cabines. Pourquoi il n'a pas fait la même chose? Il pouvait bien le faire. Tu crois que moi, j'avais pas besoin, il y a Rosombon ou à Vodacom? Non, vous en avez besoin d'un. J'ai aussi besoin de remplir mes poches. Mais quand même, tous à la batte, bolo la vérité. Mon logo, ils ont ça la passe, ils ont ça la bienté, peuple à zomo na makambo oyo. Ils ont ça la bienté. J'ai des questions dans les. Voilà. De retour, la famille n'a bandi ebela batou. Toti koyoka jibe piana, toti kolanda ye, makambo loba awa, kande na loba kae, eza na makambo mususu. Bogo bomba, eza pe na makambo mususu, o bogo tikala na bino ko bomba te. Oyo, il faut kaka, soki faut ebima. Soki eza ya koyinda, eyinda nango. Eza bongo, toti biso nyonso kolanda a jibe piana, ndenge azoloba. Jibe piana, selon les explications na ye, alobike, ye atindaka na ye, batute, kenoba kende kofinga butu kingandi. Parce que les lots autocomi comme na bande konanga et comme ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba to ebele ba ye ko fungula ba chaîne na bango pona ko ya ko finga ka baninga pona ko ya ko finga ka non parce que ngana za muto kingandi au mona ba to kingandi ba bandi ko finga muto kingandi la plupart to mona ba kawana ebele na Congo na biso siko batu oyo bazo souffrir na ba dossier oyo eza ba star bango moko. Parce que la plupart de gens balobaka kaka bastar na bango nde ba ofutaka bango ba bongo pour que ba fingela bango mutu kingandi et comment nango bongo ata soki star wana ayebi na yete. Pour votre information, vous savez qu'il y a de ces personnes ba ofinga na bango kaka pona ba kombo na bango eyebana ba yeba keno ya zalaka mutu kingandi mais ya ata na mutu wana na star wana batikala ta kosolola te batikala ta komona na te mais akoya sur les réseaux sociaux azofinga kombo ya mutu kingandi. Batupe omona batu o benza ba mosusu bazokanisaka keno ye mutu azotinda ka bango ye moko nde afuta ka bango bakende ofingela ye yango boye komona jibe piana lobi ye atinda ka mutu te puis batu na ye ba yeka pona kofinga te ce qui est normal et ce qui est vrai toko wanga nango te eza makambo moko tomonaka batu jibe piana bafinga ka te bango ata soki bakoti ka ndenge ezalaka bakoti na bango ko sala ba interview ba invité bango na ba plateau moko boye songolo pakati au mona bato a jibe piana ba finga kana bango te bazalaka na sagesse ya makasi balobelaka kaka musique ya star na bango mais batu mosusu au mona ka na plateau ya 30 minutes il faut ko mona biloko ba kobinisa il faut ko mona mafinga o ba kobinisa la famille bomoni ba makambo o to salaka et o sala bien te et o suma pété ngana lobaka toujours yango pomona kanga na chaîne nanga na yaka soki eza dossier afali na koya soki eza dossier awera so na koya ya faire egola na koya pourquoi parce que objectif nanga ezalaka
musala ya ba star na biso ekende liboso. Musala na bango ekende liboso ba yeba na ba continuer toujours ko yeba na mokili mobimba. Mais ceux qui biso to kozala batu moko keno moi likambo muke il faut to ya kofinga bango. Moi likambo ya muke il faut to ya kosabola bango. Moi likambo ya songolo pakata il faut to ya koloba to ya kosala to ya. Bon na te keno to sunga ka bango te. Toza censé et appelé ya koya kosunga ba star ya mboka na biso. Toza appelé ya koya ko soutenir bango, mais pas te que non parce que ngana zala mutu kingandi, parce que ngana soutenir ka mutu kingandi, il faut na ya ko finga mutu kingandi et surtout ngana mitunaka ba parti pris wana nyonso ya nini. Bango nyonso bazo yemba. Ngana sepilaka na bandeko mosusu o bazalaka ata soki babengi aza wario, mais soki amoni fali pour pa yembi nzembo ya mabe. Bien kaza wario, mais akoya lobi papu wana obeta kifo moni nzembo wana ifale otia ba image boy ifale o matao kitaboy na kama kakomona batu mosusu ata soki ya bino star azosala ba erreur moko boye bozo encourager ye ata soki azosala ba erreur moko boye bozo soutenir ye mais bozo sunga ka bango te mutu soki asali ba erreur ezalaka toujours bien boye bolobeli boye bo sololi boye bo lobby pour que esunga bango lobby kuna baye bandenge nini ya ko faire évoluer ba musique na bango ya ko faire évoluer connaissance na bango ya ko sala keno ba kende liboso mais soki bozala batu moko ata soki ya bino zo sala ba erreur moko boye boko ya toujours sur les réseaux sociaux boya ko sabola baninga mosusu bo sunga ka star na bino te olia kenda ka liboso bino bozaka focaliser sur ba star mosusu. Ngana lobaka toujours moi soko lingi moto ba o balingaka penza jibe mpiana oyebi ke na lingaka penza jibe mpiana parce que na obeta lisolo quand même ya jibe mpiana c'est tout à fait normal na lobaka ka exemple jibe mpiana ba o balingaka jibe mpiana soki oza na chaîne na yo ya YouTube mais tombolaka musala ya jibe mpiana oza na besoin te ke nona ke ndoko finga soki profiter tombola nde musala ya jibe mpiana wana penza ekolakisa ke no olingaka ye pourquoi parce que ozo tombola ka musala na ye. Mais ce que l'ingaka yete, wana banda siko ko finga batu mosusu. Mais ce que l'ingaka penza star na yo, ozana besoin te ke otala oh faire gola yemba kinini, fali pupa yemba kinini, wera sona yemba kinini. Ozana besoin ya wana nyonso te. Ozalaka na besoin ya koya ko tombola star na yo. Ezalaka bongo. Tombola nde star na yo, oza besoin ya koya kolakisa na mokilité ke no yo yebi mafinga parce que y a de ces personnes aovanda penza et puis azoloba ngana fingaka o finga l'occasion de quoi mutu kuto ozo fingela ayebi ata koyeba yo te mosusu akalkilaka yo ata kutu te mais yo ozo kota kana masumu ya kofinga ka baninga mosusu tombola musala ya star na yo omoni ke star na nga ayembaka bien asalaka na yeba makambo na ye kitoko ya kotombola ye sur les réseaux sociaux. Tombola balbum na ya sika salela yeba publicité pour que batu mosusu o ba yebite ke non jibe mpiana abimisi nzembo asika ba yeba ke tomona ki na video moko ba oloba kuna nzembo asika ya jibe mpiana soki yo ko ya ko tombola star na yo te batu ba ko yeba te batu ba utikala ko yeba te ke nzembo asika ya jibe mpiana si ebini. Pourquoi? Parce que yo moko de ton côté ozana ta wana ya ko tombola star na yo te wana musala na yo ezakaka o vandaka o fingaka o ya sali oya mataki, oya kitaki, oya kendaki, oya zongaki, ozana ta wana. Meta ya koya komatisa star na yo ozana ngote. C'est dommage. Bo matsaka ba star na bino. Ekozala malamu. Bo salela ka bango ba publicité. Bo ya kotombola ka bango sur les réseaux sociaux. Ke koya ka kofinga ka baninga mosusu. Ezo sala mabe. Ezo sala que non. Musala ya ba star na bino ezo kendaka nango liboso te. Voilà, suka na biso yango.